batutu bazotala biso sur tele24live.com ezali ngai Julie Poya Lama Alain Kindeki Toronto Canada kande tolobaki soki ba sujet ya kolobela ezali tokoya pona ko loba ba sujet nyonso ezoleka na mboka partout na monde yango bomoni biso skoyo lelo biso nyonso tomona ebe election ndenge lekaki lobby nde ezalaki ba résultat ya élection législative oyo batu nyonso bazalaki kozela tomoni donc ba député national tomoni nde ba élection eleki ba résultat bimi batu msusu baza content bamsu baza contenté yango toni tolobela yango et puis tomoni batu msusu oyo bazali côté ya IDPS bamisusu baza pe contenté donc ça quoi parti oyo eza na pouvoir bango moko bakomi ko bunda bamisusu bafo babima libanda donc bazo contester ba résultat oyo ebimaki lobby selo bamisusu balobi ke ba résultat on eza malamu te eza ba fraude tout ça yango toni tolobela yango sikoyo tomoni pe na bande comme na biso msusu ba postulaki tomoni pe we ranson pe a déplorer ba résultat aza content nango te na batu msusu ya IDPS donc tomoni biso nyonso ndenge ba résultat e bimaki lobi parce que biso to bandota nango na live yango tolingi tolobela ba ope bazana pour ça ko intervenir ko toujours ko intervenir numéro na biso ezali wana 001 416 877 0966 na bandeli susu 001 416 877 0966 donc sokoza posa ko benga obengi toko yamba yo opesa opinion na yo e na batu msusu ope bazana bazaka na ba sujet olingo lobela sujet makambo mboka okoki toujours ko benga biso toko yamba yo toko pesa yo jour oyo koki kosala pe émission pour batu pe bayoka ba idée na donc ba onyo so bazana ba idée ya kolobela pour mboka eza makambo social éducation côté santé au bengi na numéro on a pesi donc on rappeler susu 001 416 877 0966 donc soko bengi toko yamba yo donc eza émission na bino toko lobande tolobaki tokoloba otomoni ya malamu tolobi tomoni pe ya mabe tokoloba toujours parce que eza émission na bino tokoloba biso toloba vérité o biso tozomona c'est ça elona koloba yango wana tozokende mbangu ndenge na lobi mbutu ekoti na ba résultat batu msusu baboyi balobi ke ba résultat eza ya bien te bamsusu balobi ti même batu msusu babike ezali nomination ba nommer batu ba député parce que ba moni na terrain ba député msusu basaki campagne te mais ba kombo na bango ebimi yango toni tolobela lelo koyoka soni te benga so oza na idée ya koloba toko yamba yo nakemba mbango pa Alain Kindeki bonjour Mama Booster merci l'émission qui togo tokoloba oyebi ke semaine to mois mobimbo tozana mabeta le Coupe d'Afrique donc yango moni tozongisi mwa muke to pusi mwa muke mwa muke pona otika ba mure ya football balanda pe balé mais ko empêcher bisoter tolobela pe mambo etali mboka donc c'est ça donc tu es pour toi animer makambo ile kambi élection na Congo. Voilà, biso nyos to moni l'élection de la lobby tout à l'heure ndenge leki ba résultat bimi mais ba résultat biso to yebi élection le cas qui le 20 décembre si je me trompe pas le 20 décembre ba résultat ya présidence ebimi semaine ou autant le cas non les lobby ezaki ba résultat il y a ba député national oyo baki na kobima donc élection leki le 20 le lot oza le 14 donc et sali toko ba plus de 3 semaines presque 3 semaines de ba élection et kobima ba résultat plutôt ebimi batu msusu ba contenté okolo banini na ba kambo onyo sezo le kamboka kuna. Voilà, merci pour la mouton madame parce que les autres toujours kabola pe ba idée na plateau voilà dans tout le bac on déjà na émission ba ndeko ba ndai biso liboso élection le kana mokili élection bena ya buzo ba o salami za élection o et puis tout le monde a buzo ba zo kende eza ko finga te pa mouton nyonso ala libre ya sala
critique na ye aza libre ya opesa point de vue na ye pour le moment sur na commentaire déjà balobi ke ba sepelité donc c'est-à-dire que élection et l'équipe na ndenge ezala te ne conscience na bango peso ba ke élection salami pena malamu te alors ngali na sunga mo mkesi mama po banda fait Etienne Tshisekedi Mulumba kufa donc akenda penda na mayele nyoso ya parti wana IDPS et puis on dira kenda pe na batu nyoso to ya mayele na parti wana parce que nyoso comme ça na parti wana et comment penda la sabiso buzo ba penda non et des salariés donc le penda et pourtant na kasa parti ba ta mayele makasa ba ali surtout que entretenir des temps de konabiso secrétaire wa zaka kala IDPS Jacques Chabani azana za mutoyo aza pena mayele makasi olelo asalaka pe oui asali wana parce que yebta pe directeur ya cabinet ya ndeko Fachi donc asala pena papa donc ayebi ndeni papa aza olinga musala mesa na parti wana ala lelo to moni ba nomination zo sala na kati ya parti to moni ko na ba ndeko ba moko ya IDPS bien que ça ko parti ya opposition tezoloba donc bango moko d'abord na kati ya parti et ils ont l'accès donc ça ne va pas na alors na kasa IDPS les lots de la bana zo maman mkesi maman batu nyos ba comment la partie on dirait ba yeba déjà tout donc ba yebi nyoso o ya na kati o nyos le kaka muto ayo kaka conseil à malonga azate to landa ba audio ba fo c'est tan mbola kiawa ndeko Peter Kaza da na machine à voter ndeko o nani Augustin Kabuya avec la machine à voter mais parce que va sanctionner batum susu et bango bila batum susu puis na bato 82 ba sanctionner qui ba songisi mutu wana moko ba biote ya yakina ba preuve nini te to landi ndeko mo ba lobela bango mingawa na komba Denise yemo ga mibenga soko dishishwa soko Denise Mukendi ali uti olo dénoncer le bi élection bato ba bimi et ça bato te ba votaki bango ba voter qui dans o ba bimi et ça bato bango ba nommé alors tout le monde est biso sur la campagne les kaki to ndeko Gisté Kabuya na par miracle nini o ya ko bima député na Kishasa na soki na district ya bango ya Changu puna que ye ba bimi parmi bato ba bimi comme on les allait à ça la campagne nini makamona nyoso tu wana ba tunyoso ba contestant tout le monde a plus loin kutu tina ni rangongo zoka IDPS la kuna biso to ebalate muto pe ba bisi c'est la information ba tinde biso muto ba bisi pe kuna ni rango ngaza ba sana ba mpena IDPS bala kuna te donc comprenez pe ndene ba tie kaka neti bazo luka ke bazo IDPS yemo si je me trompe pas 68 siège yemo donc on a évité comment bango bazo manipuler pour la élection et ça donc ndeko Fachi eza ko fingate donc azongisi penda UDPS ya bazoba oyo penana to monate depuis Etienne Tshisekedi là parce que baté so totali ba kibasa maliba bazaka na ndenge ba papa mbwakem batamayele nyoso balaka ba o bazaka na IDPS comparé le na IDPS lelo to moni lelo ndeko ba benga so Gilles Moniere yepa leki abimi alobi ba dépenser plus de $23,000 to ebite azwela kengo wapi ke basala campagne na bango comme na bango bibite yekuta zo benga déjà batu ba bima po a ça basique ça déjà c'est-à-dire que parti mesana na mobulu mesana na même el cambo bazana to o baya ko bimisa mobulu alors tout le monde peut côté musu ces artistes na biso tout le monde ndeko wala son pas bimi yé pas bimi lobi ke yé ba maman ba maman ba fotaki yé et comment se fait-il que yé ba nini na yé ba fois na yé et monanité ba na Congo réclamation et ça na makana munoko oh biso to yebi ke da ba biloko ba élection ni to ande zali so ku weda zana ba PV na yi oya ko la kwela bato ki ngana za nzambe akolandela bino obani ma élection esa ndengo na te pon nzamba za pona ba so ba élection alors wena so ko zana ba PV na yo sala dossier na yo zana ba avocat na yo kotise la sa kenini parce que selon de Denise de ce soir le binet na kana na bato ba bimisi et ça te fallait ba bimisa il y a ça une campagne à l'américaine akenaki ndaku par ndaku ameko expliquer bilo wana tout na mona ki voilà donc yé peut toujours c'est là yé pas postuler yé pas postuler qui donc yé peut continuer au le ko ça ba vidéo au réclame ba ni na yo mais là ba PV neti ba ndeko so ba ça pour ça na ba document so ezali na incomplet moyen to présenter ezali aux na ba PV na yo otindi yango ba date retali na nini c'est ko ça problème c'est quoi ça ndeka to lo benjo wana ba bimisa ki o eza provisoire provisoire pe na biso za nango ti donc ba o ba bimi wana ya bango yo moni ba olongola bango ya moni sko peut-être ba bazo ba e ko kende ko zwa ba
agno comme na zo comme akena ba PV ba nini parce que déjà bato ba tchewana ya bato o ba moko ba sepeli o ba nommé o ba sali choix et ça choix peuple la salité so totali bien parce que na kenet na ka ya Weranson ozomona tomona ki ndenga kende na bulungu kuna akia beti ba concert tout ça là neko transmettre un message propagande oui ça n'a pas si na lelo on a 1h du matin d'abord nazo ko remercier ba électeurs nyonso ou à territoire à Bulungu ou ba voter kingai ba maman ba se déplacer ba uti musika na ba village ba talanga mwana parce que ça fait très longtemps na banana na longwa na territoire à Bulungu na so ko tala ba Congo ils a suivi ya malonga te parce que ba preuve ezalaka penza te pour ceux qui oye na ba preuve na yo oyo so laksake ba votaki yo. Je pense que on peut pas quand on autour le baquet ça nous monsieur Salamaki. Alors selon Ndeko Denise parce qu'il y a le bel rappel il y a le beza mo le bel Ndeko et Ndeko Fachi alors que na bateau bango ba voter o ba bimisi et ça la plupart bateau ba bazai dans machine à voter. Alors na yo comprendre to expliquer na mission uta woleka ceux qui va monio et qui va voter belé pour na bango cause na machine à voter. Alors ce ba mboka mo mona que justice pendez ça mais la machine à voter et bimaki na moyenne nini parce que tu es bien surtout ezaki na maboko ya batase ni et ba répartir en na ba province na ba district côté ne surtout ba répartir ça la magi mais oyo siko ba détenaki na maboko entre autres ne batangaki na ba faux historique bisonyo son ndeko kise kabuya Peter Kasa doit tout ça batangaki et comment na maboko na ba ndenge nini alors ceux qui bateau ba suit sanction ba sanctionner bango pona ba tricher ou bien ba sala nini alors et bongo yé moko siko ndeko kadima ba biloko ne fuita ki ndeni est-ce ba so ça investigation ba landela que na maboko ba kangi okere tout obika de ko gentilingo bila est-ce que ba landeli ba yé ba pensa que et comment qui na maboko ba gentini a zo ki ngo ndenge nini il faut poursuivre ve gentini a ibsa bango par quel moyen ba zo ki ndeko kise kabuya kombo pe bimi ba biki azaki na machine à voter yo mo kombezali aïe ça va de façon inazwaki et là c'est que parce que besoin de pouvoir beaucoup de temps pour les colo ya bateau pour besoin de pouvoir et pas ça campagne voilà c'est le problème de attaque batrishango Mam tolobe tour ana kuna eza so to mona ata ba sali campagne ya sali campagne abimi au moins ba peuple ba mirete mais o aye penza to moni place a sali campagne ti mais kombo ebimi ndenge ni te bala sabi so ki ba na pouvoir c'est ça kasi on loba campagne salimi te ya sali yango te ndeko la biso kuto azo déclarer wana Denise yenga la monnaie na ba réseaux sociaux azo kende tina ba village azo expliquer ba maman tout ça là ozo mono ke mutana terrain sur terrain mais yesu quoi salité abimi ndeni ah c'est ça yo yango bazo murmurer ke ba lobi ke za élection mabe eza ba nomination do ba nommer bango eza élection malamte eza élection soni parce que batu o penza peuple voter peuple rien non déclaré pour peuple soit ah bateau mutoto voter qui na ngo ya déclaré mais le colande non loba ah ba mona qui na terrain té yango moni bat ba mécontent yango la bi maman na nio surtout wana Congo ba preuve ceux qui net ndeko Denise wana lobi ke il a salagi ni na ye campagne na ye à l'américaine alors soka ye na ba preuve ba PV ba sinaka ba témoin na ye ba sinaki tant bazo kan ba bureau wana so bazanango akena wana ku oloko tinda batuneti na mona ki ndeko ya UDPS moko solo ba je pense que Régis a tela biso pe moi ba image wana wa solo ba lobake yepe ba votaki ye ye au moins kuta l'action moi ba PV na ye ndenge zali à l'action ba PV na ye soki memi ba PV na ye et que na batali justice atali yango et je pense que merci tout le monde la mobilisation. Je crois que tout le monde injustice, tout le monde nomination, trop c'est trop. Je crois que biso to sali musala na biso ba PV na biso ya ngo. Bato yo kadi manome bazawa te. Bato kadi manome bazawa te. Bazo misela biso na bakwa na biso to kondima ata mokete. Bakwa na nyoso tout to kondima babote. Comment bako nommer bato basali musala to botama na mokili. Tout le monde parti au bazana pouvoir.
bango moko bazoboya élection basali bango est-ce que mon opposition solo opposition evana au calme oh de père de mère Moïse Katumbi afanye calme oh ndeko nani mususu ndeko biso fayulu afanye ne calme mais bateau et bazoloba et ça ka bango bataille de pèse donc bino mo bona pouvoir c'est-à-dire que na IDPS communication malamu ezarate c'est-à-dire on a autre na IDPS bango tout bayebi tout donc na IDP bango ka banda combat avant oyoka bobiso banda to banda combat te biso donc bango bayebi tout c'est-à-dire que bakambo bango baoloba pona bango ke baleki mokili mobimba donc ata président na bango mais bino bolobi ke to yoka na mutute ndeko bolingi vision chef de l'État salate mais tant yoka si ba décision de l'élection de chef de l'État évité ba résultat ça chef de l'État évité tant yo solo ba ke non faut chef d'État iba makambo mais ayebi parce que nyo sotezo sala mana asa au courant na nyo sotezo ba répartition tala on a biso ke organisation exacte na kata de pèse tant ne ndeko les yemoko awobi ke ni na yemwa ni na sali wana ba bimisi au moins 6 sièges donc ndeko les wana ka député national ça to côté de la provinciale donc ba bimisi de la 6 sièges et c'est belé dans le parlement na 6 sièges on a so normalement ba répartition des ara na côté à négocier ba ko misa ministre ba ko pesa ni mo ya ni pas ça na 6 ba IDPS bino mo organisation ni bosali donc mais attends malgré bozana ba siège belé sur 68 na monio bazana plus de 68 na bosanité mais communication ils a été à malamu na kati ya membre IDPS effectif na ba parce que msusu ba mo oza fanatique ba msusu ba oyebate bamsu bazaka ba membre bamsu ba fanatique kaka il y a eu deux personnes ça prenait la carte était un membre avec ce mouvement il va suivre il a marché avec même pas la carte c'est effectivité mais bato ba na ba carte penda ba participer à ba mouvement camion ba réunion ba contribution il a parti ce sont des membres effectifs au bango ba ko ba oza alors il est peut ça mon que pour na partout ba servir et ça bato abimisi soit des années ba nommer ba nommer mais si ko bino bato boza wana bango fu basa la communication ba solo là na batina bango ba expliquer bango situation ngedeni oloba parce que ba vidéo zotambola na ba chaîne mini amine depuis bazoza ba otala ke parti moko o ba na pouvoir bango moko ba obunda et puis ba promettre biso pe ba sa so voilà un peu dans désordre encore bango ba bani mobu ba yo karate ah c'est ça zoma donc ya to loba makambo yo ya élection o to loba ki on na débit to lobi ke élection oyo eza élection banda to bandi banda mukile banda non tout monde élection pour été il y a tricage c'est tricage donc et puis bango monde nazo bata IDPS bino mo bozo soana déjà et bino mo bozo soana elaxani désordre za na communication malamu ezate na parti communication malamu ezate na kati ya parti parce que so boza la communication malamu bokoya bima na ba réseaux sociaux te boswana ka et comme botinda bato ba marche siko na ngondi makoke ba marche nani ba okeka ba monde ba okeka ba mo biso to sa ba marche soki combien de fois ba ndima nani ba comment biso tina ba journée à Toronto à to lala na ba malila ba non mais c'est ça parce que biso tout ça mo le pone intérêt mais ba tout musu ba profiter on a sur que ba on ça ah bon lelo siko ba tout ba tambola souté ba ça la marche parce que c'est ba décide ba décide na comportement bango ya on ba tout musu ba benda na ba komota aka na musika parce que ndo olobi tout à l'heure ba opposant bazali toke ba Moïse Katumbi aza Martin Fayou opposant nyoso papa na biso docteur nani Mukweng oui bango tout bazali pourquoi bango ba réagir te ba ça désordre ti ka parti ka wana nde bandi ba désordre ba obimsa batu banda tout ça là donc nyonso ezo le kana donc bango kande baza ko renir ko la batu ozo meza ba bilomo kezo décourager pe batu ya ngomoni batu bakomotala maramususu na musika. Non, ouais, merci mon gars. En tout cas, les opinions n'ont pas parti aux autres, ils ont un désordre. Depuis le fait Étienne Tshisekedi à Kenda, je pense à Kenda pour les autres, tout le monde attend l'orchestre na Congo. Soga leader à Koufi et madame tout le monde est bien à Bako, il y a président Kassavou, Banda Kenda tout le monde ça ne va pas tirer l'eau. Donc tout le monde paye Banda Mobutu pas Kenda, un père de Yoga en sauté. Un nègre peut monter Étienne Tshisekedi depuis Kenda.
désordre na nini siko na mitu na rappel nde olobi likambo wana nde na mboka na biso eza tobeta tata mwasi te moke biso tu toa ana bamboka oyo ya libanda toza ana Canada mone parti NDP ya NDP oui ya Jacques Layton ye akufi akufi bato badirija parti neza ta famille nete non moi c'est aboya moi c'est quoi za mère moi c'est aboya na bandeko bana baboya babi bango bo diriger parti te bazwa mutu mususu batia oyo azana compétence ya diriger parti wana voilà le mot azana compétence ya moni parti wana ezo exister ti lelo mais est-ce que pas na biso ata mutu na compétence te ba uzwa kaka batie sikozo mona ndenge différence ezali laksi différence ya munene toloba te différence ya munene na IDPS o papa na biso Etienne na IDPS ya siko oui parce que biso tu net ngabo na bandolo ba mina be mission ya karaba biso tu to bando kimba biso to na lemba foire wana so likamto kimba mbangu na limete wana pa papa na biso Etienne moi no tout boke et puis soit lobby boyoki mais oyo ba na président ba respecter te non leadership ya baba leadership là mutabota na leader donc ba leader depuis bon mois na net ya papa Etienne ya zena tabato ba zena batumsusu na blog ça maka na Congo na bazali batumsusu bazali na ba pouvoir mo kati na bango mutabimi a lobby bo bato bayoki eza ikamba ya de baba piece of cake te olamki ka bo bato bayoko pampa no so mo la combien de fêtes tu sais la oboya na ta premier ministre la oboya point parce que yeba ki IDPS na nous prêter au servir d'abord au servir na dictateur roi Mobutu abi non to travail bien te oyo ba linga ba sim ça so touche yango mona va toujours ko renoncer toujours ba on peut se mona signer à barrer parce que yeba ki le pouvoir IDPS ça il fallait qu'il va préparer total tokena nenga obo na mandenga ninte fachi avec trop mingi na libanda mboka ala changer extérieurement le wa biloko extérieur ya IDPS avaka penza mutada na terrain te lokwa batu mususu ba ikata ba moleka oyo azaki secrétaire ba se belé o ba mususu ba longo ba kombe kimi ngai azaki pena préparer na ngote alors ba pesi na no pouvoir ngo na makasi a diriger pemboka yemo ne ko facha l'équipe lande na ba top Congo abike andime chèque na to pesa chance mais na mboka mususu déjà ningo na départ za mabe départ à présent le seul mboka o to pesa chance te ba ezo da longo o salima be mboka na bango ko balongo mama biso toza na Canada mais biso to lima to ba pesa chance azamona mboka amona mboka eza bongo te donc so sali bien te olongwe makambo za te ya on oloba makambo pouvoir ya mamba papa Etienne omo pourquoi batu balela biso tout olela et to moluke akufi nga lela pona nini to monenda zala ki ko diriger parti wana eza ya respect parti ya respect parti moko bata mayele ozomona bato ba papa na biso ba kibasa wana bato bata cerveau bomona ke ya zoloba bobino tu bo vanda pa bo landa bo toza ya titia lo mais lelo to komona ba chini moniere to komona ba bato et puis ba ya na ba lokuta na bango na ba message na bango lokuta obi combien de fois ba boma Joseph Kabila IDPS a elibiso mensonge moko na pona nini ba elibiso ba moko ya IDPS ya titi ba ote mai IDPS ya titi ozo mona pour moi on est qui respect no tout zo kende ko tema na ba nini ba parlement de beaucoup na ba bando be nga justice ka savubu na ok classe mo na nini na tem na ka so ya titi lo beni mais net le na ki pa kuma kamba ya biloko ande po déception toujours mona ndenge bazoko soir ezara boete faut ça tout bozongsa ndenge zala ki na kala non so ba ma il est grand temps et ça c'est pas encore si ko ndeza trop tard si ko nde il faut ba ça tout bazongsa IDPS na ndeza mais sinon tu dans la même situation yo PPRD Koufi MPR Koufi tous dans la même situation parce que Félix a pris pouvoir. Ils ont assis la cotation de ma partie pour faire une opposition.
et comme après sénateur la vie avant na état sous article parti gana ba excusez-moi le mot na ba déléco ba lelo et kendo et comme aga lelo boye lobby au pouvoir na mboka to za soutenir na ba parti dynamique le quoi ba IDPS wana le quoi ba parti type ya négociation maté faut le ba négliger lelo et ça bateau que il fallait ba vanda Félix a fandi si batabi il était à la mboka za biso parce que ça le discours là au sein du discours bi mboka za attaqué situation mboka za bien té na mboka monsieur za au stade na mais non au bengi batu wana fandi si bango batamayele ba ali mais na situation to wana on tanet na finance et suza na ninga ofingate na finance aussi au Chelibsonet Vital Kamerhe finance au Vital Kamerhe ça les a banene classe ya oya depuis ba Mobutu ba finance ya bango wana lelo monde des autres qui na vitesse musuko update to ba ko mettre à jour est-ce que ndeko Vital Kamerhe ça mettre à jour ma finance les autres mona mokili yango so mona bechek mais kende tala Joe Biden tanga leki tala mutaza na bureau na mutaza bana mikia sana 27 ans peut-être la somme la bibliothèque ba économie tout ça o ba et pas na biso bazali tout la mabia utiko ko kumsa mwana moko professeur mona na kamsogi mambo sogi na campus de moi professeur sogi ya économie so biluko mo ba bilo ba finance wana ba bi mais peut-être na la terrible pourquoi ta bana na opesa ba chance ba cerveau bazaba na basali belé mabi mulumba pesi mwana ngota ndimiye mwana so okena université za professeur comme on a eu qui m'a amené qui cause ba bilo ba mbatika ba mambo bilo mwana ngo très intelligent autant que est-ce que bata bongo penza baza azape na parti politique beaucoup tendre à la main aya opesa bani ba Vital Kamerhe wana avant d'être pembe na ba date makambo papa wana asalango ba bilo niloko nyoso za ba papa na so ka tolobite batanga mingi te mais lelo classe comme na vitesse technologie zo kenande mususu mon dollar qui est président l'équipe na télévision bien moi je comprends les hommes non parce que ça na domaine té so ka ba domaine to ba pecho ba na ba campus ozo si ça wana o ba osala lelo ba finance on beta lelo yo ka président o lega so ba lo baké et non parce que d'abord président de république ça censé être fois ka yebi finance a yebi ni c'est ça yango sala ka bio premier ministre azali bazala ba ministre bazo travailler ne ba opesa e ba yebi ne na osala parce que yemo ko président ça rappelle ni na gouvernement na yemoko o ga conseiller président Yamine ça ministre président conseiller président na idesogi na idokabik c'est ba ministre président pe bangwana siko bangwa ba yim saka ni pour président on le kana TV azanga maloba lobake ye pas so ibate de droit des hommes ça dit que ba conseiller sa président o bazana yewana baza d'ailleurs le baza incapable lui pe la TV tout on comprend déjà et l'homme d'aba tout d'aba comment ba démissionner ozoma ba bilo mususu il faut ya ontolobaki bato ba compétent il faut baza pembeni ba conseil ni fa luka ba conseil aluka ba conseil c'est-à-dire que baza expert na matière dans matière conseiller il y a président na matière netio et ba metali économie donc c'est-à-dire que oza kutu il y a ba jeté camarade de donc faut mboka tani économie pour moi ba place moko créer à mboka sérieux ba conseil aussi ba masano ba il y a ba boki ba nini et ba tout ba yeba ça même pas ba spécialiste na bloc wana mais qu'est-ce que tu attends pour avancer bon parce que au moment le lobby sous président mandé aussi là ayo le bakere na mengi nyoso na kokité ndenge Kabila pa il a biso le biki boluke nga 5 mois 5 batu da bima diriger mboka entre temps qui sont 15 à le baki mais entre temps il y a tout le ba conseiller sur le président nyoso tout il fallait banana ko virer batu na nyoso tout ko so batacha tala lelo tokena dina l'élection na législative tokena na mboka na bino ya ba na Sankuru to moni mende bazongi si mende et puis bazongi susu chez Okitondo bon c'est sur le même gens tout ça to chez Okitondo kombone et banana Kabila le père et na Kabila mwana oya mwana ba chez Okitondo so na bosente bazali na ba Mobutu so na bosente na ndimité ba Kabila le père to ke Kabila le père bon totali 32 ans il y a 18 ans plutôt il y a moi Joseph Kabila et là on va apporter les personnes mboka na Mende toke Mende ko tazo ko anesu ko na ko tambola kutu ako anesu po malila pale ya pale du peuple wana ako kana ngo sute mais basi Mende ba che awe la biso na Cyprien na ye au moins attend moi c'est na ye au moins attend so eliso moi na ye donc c'est-à-dire que bah oui la personne mutu pas avant de poser la carte à pointer à prendre salaire pour la bonne il était que pour contribuer que
femme bazongiseli biso so Christelle voanga na moni wana avant na parle to chaka ko yuta koleka tout au moins 10 ans ceux qui comme avant na parlement ni loi moko apporté exact na nomination bazo bon tozolo to biso na bango te pourquoi bazongiseli Christelle wana biso no to éviter tozu madame Akadia ba chaka pe ministre économie balongola ki ye po ba ndekolo ba kufa to biso ministre mo lek na kufa ki na bureau oui aka ye wana ye pe sous député bazongisi les bateaux bazo produire et le moteur à mboka ça dit que bazo nommer ba sentiment biloko loko parlement biloko loko ba ministre ça ba place mo ça que ça stratégique ya mboka. Ils ont une stratégie en boka. Au quoi il a tout sentiment parce que maman, eux mon bateau toi réclamer ni bazo il a n'unité. Yo ka suba même ata wera. Mambo wera zolo bana c'est 21 000 mais azo visé. Oui là ça les calculer déjà. Ah 21 000 habillés sur 21 000 ça maman. 5 mois de Joseph bah 100 000 déjà. 100 000 $ américains. Et là au moment là ba so boba so na monde ba député muso ba na bo plutôt ba tiner sur la photo ba vidéo et ça là tout le monde ba vidéo souci amboka te et ambo mais ça élection il que maman bilo vous avez 30 000 et ça 500 sièges vous attendez à quoi tant vous avez 30 000 bien 500 sièges il ça vous avez l'année que bilo ne sur 30 000 que nos dirigeants boka là. Donc ça que ils ont intérêt na bango ba so ba teka ba mapango to yebi ba muso to yebi ba nyongo ba sala ki boye pour abi que asali calcul sur asali 5 mois to mona ba ndeko ba commander ba sala so théâtre ba expliquer biso den ma maison les cas. Donc bref bango nyoso to wana intérêt ya mboka isaté c'est des calculs to boye teke politique qui na rapena mbongo mais to rappelle tout to mona premier ministre ba ya ba so mbongo mais baso sala ke ba économie ba tika o bateau ba conservateur ba tika ki ba ngo ba pousse ngo pe moi likolo ba conservateur tant ba ngo ba ya habiter ba ngo ba sala ba dépense mingi koto mingi biso photo dîner to sala boye to matcha koto ekene ozo na sala elo mo so changer stratégie biso Kabila ki atiki dollar na tika la jamais olinga politique à Kabila mais non ça quand même moi comparaison dollar Kabila tiki biso na 1400 $1 ça fait ça les 1400 francs congolais. Mais le lot est doublé. 2800. 2750. Donc, est doublé. Président a évité. Bon, si tu as ces chances, tu as mon amour à ton demi. Tu as ça, maman. Tu as besoin de finir. Parce que c'est fonctionnel. Tu as ces chances. Na o le cas qui déjà est doublé. Si tu as un beau réussi, il faut tripler. Parce que hier, moi, l'équipe n'a pas évité. Ici, Premier ministre, alors on a top comme les images sont là. Alors avant ici Premier ministre, avant ici maman ya banque wana, avant ici banque tuni bango, pourquoi de les hommes? Est-ce que économie mo ba tuna on ngwa? Il faut créer emploi, il faut créer ba biloko bo yo vendre sabatori que au créer un emploi. Ça vous paye sa Premier ministre ka sa personne réponse ne. Président to créer emploi te na Congo président la kaso président zoloba faut quitter le onase. Total raté mais awa na boss na yo fubotala na bosso la bossa il y a ça président qui te crée emploi te créer ba biloko boité ba investisseur ba yete o expliquer président yeba mais yo kitse longa c'est président c'est le bo kabone sili et là on est à malonge za la mboka bref donc c'est fait ça merci maman donc voilà ya on loba to loba makamba ba expert au banda kala que président faut le expert ba oyo ba compétent na ba domaine wana na domaine économie na domaine de ba compétent nde to loba biso nyonso to na ba mboka banda to tala nde ba mboka bango évoluer tout ça là tout mona bango so muto aza na compétent te ba rotia na domaine wana te ezaka ba misala to sala kaka nde to kenda misala batala o aza makasi na art botia ekota art okuna za boy botia ekuna donc ezalaka bongo ezate pona na nini na sentiment parce que les hommes en mboka tout le monde économie ezo avancer ti so ba dum suba ça qui fanatique c'est bien ba fanatique bazana bango même les fanatiques sont fatigués ba lembi ba fanatique ba le kala ça la que miso ça ko finga ba lelo ba comment observer ba mo ba comme observateur ba comme ba bio parlo ba souté bazotala parce que mboka ezo kende bien te dollar ezo mata totali na ba vidéo zo mona ba maman bazoteka na ba wenze kuna nde bazolela carton Thompson
ya nde biso de Thomson Piodi oui. Et comme combien comme babi 82 000 oui Rama pamba so combien Rama pamba soki $40 biso Mobutu atika on a $10 non te OK ka plus loin tout ça Kabila les fils atika on a pris ni donc so donc légumes ka o ikona na Congo to moni na ba image nde ba mama po bateka na ba gambela bani bazolela mais donc légumes comme mupiku 5 000 francs bandeko 5 000 francs so kekin owe ba valeur à 5 000 francs et mbongo ebele pona ba yo ça va $5 à partir $5 pour za na pour ba banda o wa na 5 euros ana 5 au mona valeur na onde za na $5 oyo so mona ke awa ke osombela ngo na ke somba soki biscuit soki nini soki bière mona mela $5 wana eza siko combien pour dollar comme 2007 to chaka 2008 to chaka eza na 1400 c'est comme 1400 wana bandeko na ngai au moins pas na Congo mutana $1000 et 1000 francs ana ngote banda tongo emso azana ngote azana 1000 francs te donc akozosko 1400 ya francs congolais ndeni siko ba matembele biloko oza nde ba basic na bamboka ya biso mututu akolia matembele fufu matembele ya soni na Congo belele comme luxe matembele liboke comme 5000 francs total on a ba image 5000 fufu kombi nde ba mo ba kombi sa kombi wana a jaune wana oza ya mateka wana ya jaune wana et comme 2000 francs. Écoutez, ça 800 francs, quelque chose comme ça. Donc, maman, donc, c'est ça. Et ça, tu as raté pour nos acquis fanatiques, mais ça, aux Congolais, autant m'embêter Karambo, Kano, et ça, le cas, tu m'as pas si. Et ça, au bando, c'est vrai, parce que tout le bateau, aux Abambo Karabiso. Il y a Bambo Karabiso, tu as Koya, mais ce qu'aux autres, là, Toto Vivana, très mignon de toi, Bandabou. Aïfende abaloba na canadienne mais Aïfende dans la béni tout le monde la mobilisation je crois que tout le monde injustice oh bah ça que tout le monde nomination oyoté trop c'est trop je crois que biso to sali musala na biso ba PV na biso ya ngoi bato yo kadi manome bazawa te bato kadi manome bazawa te bazo misela biso na droit na biso to bondima nayo donc eza mamba ki fanatique te eza makambo ke ba kondi bacha bato ba compétent ba compétent bon moi ki makambo changer mais so bon mema oka ndengo nde ba mema bongo turo kabila ya kabila da salo mona ikala suko turo nde ba 5 ans oyo ce qui marché te ba lo parce que ezai nani parce que turo kuna na début to bando mo kabila mtocha bakal kabila longwe ti to monde bon to pesa chance siko ba pesa chance siko na suka na moso e continuer ka ba lo ba suni. En tout cas, émission d'abord Télé 24 tu finga mutute tu vas prendre au ça point de vue et là point de vue donc autres monde les gars Congo nga conseil na au ça prendre aussi na ochité il de paix c'est le moment ba restaurer parti na bango parce que na ba pouvoir nyo so ba président tout monde nga et parti kotanement ba expo ndeko Félix a otigala ko nous assume opposition pour preuve ngona Kabila abo ina po Kabila bimasuna marcha tambo po Félix a comme millionnaire a otambo asuna barabara tina ki na basket na ya tambo la marché pour na mambele karamboka te c'est le moment pour restaurer parti politique on a UDPS parce que egozala et chez egozala passe na mboka na po UDPS zo na okufa c'est-à-dire que tous en battre le rôle bamba Gilles Mouniere tous en le rôle bato baleka na ba télévision ba ya ko couper cette information et le kuta ils a parti et nourrir le peuple dans le kuta to bomi Kabila combien de fois ba lelo bwana pouvoir OK président zo le la kaka ba chake bakal bino bebo yoka moka zo sangate to tika ka sa mwana mboka a diriger ngabime donc net mwana mboka zali donc mboka ekufa tango kwa mwana mboka ka donc bana mboka musula sete ba ko diriger mboka o ba mbaile to pese exemple ba ali bano bazobima bana mayele bazali na yoki na landi mwana ya artiste na biso monga autour ba tout à l'heure que azo conscientiser que ba jeune mwana artiste mo émission mo toto landa ba jeune bazana diplôme ba ke mboka ba ke no servir mboka ba pesa bon espace c'est ça mais ba ke ndekaka parce que oyebi ke bana wana bazana fe o mona landi mwana na lelo na kotanga kombo na ye
eza mwana jibe piana junior piana azaki ouvert na makamnede alobi benabi bo tok bana na biso bazo ba diplôme po mwana na mukie soki kaka azosa net na mende ayebisa yiba mbongo ayebisa vérité bana awa ayebisa so why autuno pourquoi te mbongo eza sanso ebimate po ekoma okosela mwana bango te wakwakela ba bambasu kuna te me to banova kapo po babwakela ba bambasu te pourquoi bazongisi bango susu mais mende azongeli nini siko yebisanga mende azongeli nini parce que normalement faut pas encadrer na bana yoza si pena ba sankuru kuna ba voter mende ne yo pena biso to yebata sankuru ba voter attaché au kitundu ba voter ba total ba documenter côté ba sankuru côté ba loja kuna ba tongita ba tongate bezala ba bakenda ba ba tozo ke ne faut ça to moi simonga asela biso ba image ba tata mo délire no ba te kuma ba ozongisa bango illusion maman donc bref azoye ba te na zoye makamba kongo okobandolela banda tongo tu ogolele pa nani batata on ba batata ba délire ba bongisi ba mboka na biso te basali ba umena ba pouvoir ba mboka na ba école ezate net ba sankuru wana ba école ezate tala ko terere ba cheko na fachi age oleka na TV na étranger ake confirmer que COP ezala na gouvernement c'est-à-dire que rétro commission ba bien rétro commission ba journaliste ba okamwa c'est-à-dire quoi atamboli na ba frapper oyo basala kala na ba gouvernement ya ba Kabila ba nini ba yiba tona José Makila zoroba mbongo ya gouvernement ba yiba ngo faut tela bien ce mesure yango donc so reconnaître pe que ba yiba na bango miyibi osomona siko ba fachi ba ye ba kotise logo mobo ya ye ba kité c'est-à-dire à fachi expliquer biso que y a quelque chose d'anini so net yo ki opérateur économique bon na ça net 100 millions na ina sala mais bi ba pour mbongo côté la Congo. C'est-à-dire qu'il faut que la moto na yembo. Il y a une partie na yido mbongo côté mais na l'état bino boyebi aussi 100 millions. Mais mbongo ebimi. Et puis mais la compte qu'on les a 100 millions te ndo c'est kataki. C'est-à-dire bango ba benga ba retour commission. Les a ba vol. Fati pa yeba kité innocent akeko lo bango pe na TV. Donc c'est-à-dire que le président ba compte ici ba makamo ba bebisi be mutu na ye. Donc, je pense que concerne dans 5 ans, et comme mais tout à la bataille entre le au Guissé Gabouya, Peter Kazadi, machine à voter, et l'homme est trop tard, et l'homme est Ngobila, Ongana Yebi Ngobila, c'est la Congo, Bakri. Bakri va saler, oh, Ngana Yebi Ngobila, saler en moi. À part ngobila et l'on est à Ilibiso. Buki babiloka bakufi. Et l'on est pas remplacé non. Ba remplacer nini. Voilà. Et là on a yebeli ngobila c'est des cris. Ngobila yango na yebelo basala Congo. À part ça oh à yebisi à mori ngobila sali bien na Congo na marché central ngo. Akekutuna e ba inaugurer. Wapa. Ba mama ba nyoka mina libanda na ibiti ceux qui ba inaugurer anti de l'eau. Les autres makaka ba mais yesa kimi déjà est-ce que yezo ka sungobila mais alingi kaka sala omoni ndazala alingi kaka sala kaka gouverneur ayi kimbuta ndenge moko ayi ba longolo te ye kaka fanza la gouverneur à vie donc ako mboka na tata na baona mama na bango ba yiba ba mbongo ane na soutien mama. Donc voilà biso to comme la souka donc toloba biso ba toloba amamba o toloba te toloba mambo eza vérité o ezo soit il faut toloba parce que sope to bitoloba te ba e bandeni ke ba osama be il faut toloba kande na lobi a omoni bata IDPS bosala tout bozong sa IDPS ndezala o to ebela ya papa na biso ya titi ta mutunde balinga ki makasi ya titi ezay boete donc boy pas bokiti très bas net tout le monde très bas bokomi ko soit na bino moko na ba réseaux sociaux tout ça bino mo bata parti ya IDPS bozo soit na bo contester ba résultat o epini donc cela veut dire que fraude salini donc bo sala tout bo ça pas c'est trop tard te bo ça pas pour sinon te ka e manda o si po 5 ans moto lo ba o 5 bo mo ba vitesse ndezo kende ba ane ndezo kende bang bola mkla tongo bolo bokomi kuna 5 ekoki ou bien 3 ans parce que bo compter 50 bo compter 3 ans
parce que 2 ans on etikala eza mpona bamakambo ya baélection banini tout ça là voilà elo na koloba yango wana don nzambe apambola bino nyonso bato botali biso bao baza na baide bopesa biso baide botindela biso toujours nde botindela biso bavideo na banimero na biso nde oyo napesaki wana eza mpe na se wana na ligne bokotinda toujours biso tokoya tokoloba mpo bato mosusu mpe balinga baoleka na batv te donc na bachaîne te voilà elo na koloba yango nzambe apambola bato to batali biso nzambe apambola congo ekende liboso apesa bacongolais mayele mpona okende odirige mboka wana apesa bana biso baya libanda mayele na courage mpona kobundela mboka wana sino te eza dega na dega donc c'est ça ezalaki ngai Julie Poyalama Alain Kindeki Toronto Canada.